Marie-Jeanne naza contre ngo eza lelo yo nga ona kusokola kufaza fana biso bana quartier ba finga biso bando ba masuma ba finga biso kaka est-ce que tu retournes dans bana quartier jamais. S'il s'agit de signer un pacte avec les diables pour te maramona, moi je vais le faire. Okay. Pour te maramona parce que ils en ont tcheko pe yasuka. S'il s'agit de signer un pacte avec les diables pour te moi je vais le faire. Pour voir notre culture, il y a des musiciens qui sont là. On n'a pas autant de gens qui pour naïe bien côté. Naïe bien côté. Naïe bien côté. Naïe bien côté. C'est quoi vraiment de sentiment? C'est un sentiment. Parce que Marie-Jeanne a un air solide. Il y a gola à moana, à petit. Bon, Marie-Jeanne a un témoin à gola, tu vas soana. Il faut que tu aies gola, tu vas soana. Eh, yo, moi, non, quand on a un auto, ça il y a gola, à cause de ça, échange de paroles à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a encore plein d'esprit, qui est le bon. C'est quoi? Saï. Oh, ngai na saï. Ngai na lobi saï, ngai. Amuta memi bakalogi na poto azongisi yebisa ngai. Tala muta bien. Mais kasi bien tetango kemo litameye. Ata yo moko. Yagola petit nanga wa mwana. Oko manquer ndongo pesa nga respect. Faut pesa ngo pe na Marie-Jeanne. Ata Marie-Jeanne akanga ifaki assez bien. Bon ma bébé zara miso battu mo koso ko gafele mwana obunga kaka. Mais ko pas beta ki mbata. Yo jamais oko ko luka ko swanaka wana za bukolo na yo. Mais comme pesa ngo mwana rando bo fongola rando. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto yasika yango eye Gavker aye biso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte de poids. Gavker aye biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Dans ce cas, na diabète en 3 semaines ya pamba na Gavker bakisi na biso o ezali naturel et traité yo 3 semaines ya pamba diabète na yo esili. Je dis bien diabète na yo esili. Na kisi na biso ya diabète okosalela ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango, ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines je précise bien, ozwa guérison, ozwi lobiko awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension ainsi que perte de poids, solution yango wana. awa nzamina nayebi tisiko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko
Ce n'est pas possible. Non. Mon Dieu, mon Dieu, la mission a au plus de tout le monde, pas de faux. Mission pas mission bon là, c'est là. Caramba, il y a un problème à moi. Il y a un problème bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batwanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Soko che bazui soki pe kona bache tozui basora kaka on sait jamais ya mami toki ba poison inutile poison zo uta biso ba comédien na ba complexé si lelo o vanda boye on a mosa poto te mais fanatique o beti na biso to ba bengi na tournage o beti na bengo na ko ba chéri na nga Babena chérie, babi, no ganga ba muvanta. Atindenga mbongo poster. Combien tindenga combien? 1000 $. Toi tu m'envoies logo. Toi tu tindenga peka $50. A comme si en 500, on va dire on va 0. Donc on va 0, ba neba za ba yo. Comme ça ba nena ay tournage, on va dire $10, on va dire $20. So kana mona maman, ba cheke misi ba tournage ke ndaka ba please. Beta ka ba blogo moko ba tindenga 10 kg 20 kg. Otapana muninga ona na zuma kamute. Keto ninga na. Archelo poison mbala moko to akobuka kilo malade eza toza na discernement te discrétion ezate to peine à respecter minoko na biso ko kama soka libata pian et géra et ko géra mette place ni naza na osane bon ba ba muto esalaka te mais makambo na lobo eza muto esalaka te nga pe na mona ngo mais lelo ke ba nazoloba nazalaka boye nga nanga mabaluka tambola kobalaka na sinza ndebai nanga na yo nga na mta confiance te kozala nanga te okotinanga mpe poison nani nanga te ndeza tout le monde est suspect nini mobile nanga suspect ye asanga poison ozo comprendre mama donc yango wana bana monde entier poison so ezouta eza biso moko bisasala na biso oyebi ke oke tournage bandeko bazaka na ba jeep te bana mutuka te yo ye na mutuka moninga aza nango takoka motema ndeni oye tournage omuta mutuka mpo osala kombo oyo retard bato baka na tournage baozelaka ye esoko mpo babiloko yango mama tendresse na respect oyo toza nango envers yo artiste comédienne mais tomonaki lobi awawa bitumba ezalaki entre ndeko na biso ya gola na baartiste comédien eza na rando moko ezo se passé entre baartiste comédien ya gola na Marie-Jeanne mpona yo réaction na yo kozani d'abord bato ya maboke na bato basimbaka micro bakroni mama bakroni papa bakroni yaya tobalana balibalana ekokufa te ok merci biso bakroni mama ana miso na kote bakroni mama ya toza wana toza bezo ba bato maboki bato maboki ba bezo bakroni mama tukena na ngulu déjà kata mona za contre Marie-Jeanne Asala naza contre ngo eza lelo yo ngao na kufa kwa kufa za fana biso bana quartier ba finga biso bando baba fima ba finga biso kaka est-ce que tu côté maintenant na bana quartier jamais siko na quartier zera pardon na ke malembe pardon na ko biso bana quartier kwa finga pour ba comédie ba équipe bien ba comédie pour ba battre même moto si pour ba ba sentiment ba c'est sentiment parce que Marie-Jeanne a un nerf solide dès qu'il y a gola a mwana a petit bon Marie-Jeanne te côté mana ya gola te ba swana faut que dès qu'il y a gola te ba swana te na eh yo mwana longa kana muna ka auto sa longa so ya gola saka na ngai yo nini apese na ba ko zumsela c'est de yeba ko na mona mukeli na muketi c'est ça tout à d'âge femme muketi donc ya gola ako ko faire échange de paroles na Marie-Jeanne te Marie-Jeanne ako plein d'esprit ta ko ne bongo ta ke na be sikoyo likambu kaka ba katana soko no même ba réseau saka na ngata na bina comprendre il fallait pas que moto mapezani ya gola petit nanga wa mwana oko manquer ndoko pesa nga respect faut pesa ngo pe na Marie-Jeanne ata Marie-Jeanne a plan il fallait accepter
Bon, ma bébé a mis sur bateau, je me conseille de gaffer moi non oublie la carte. Mais quand vous pas bêta qui mbata. Yo jamais pourquoi ko luka ko soit naka wana za mukolo na yo. Mais comme pesa ngomwa ndakando bo fongola kando. Siko tento lo ba marisha une fois sibikaki parce que place bateau mutema na bango eza ya koluta, eza ya kozoka, yo yeni supo na ko pelisa moto ko artiste bando. Eza ba liberté d'expression. Liberté d'expression. Ya. Maman Tendresse, question moko eza question d'actualité zotambo comment na page mingi tunga omeka ko sunga biso parce que yo zano maman polele. Il se passe que oui entre bino artistes et comédiens bon négligé de konabino Tcheko Matondo. Réaction na yo sur yango? Non. Négligé était. OK. La négligé Tcheko. OK. Moment message à Tcheko ko ko ba quand même motivé. Na sala ki ba geste. Va meki comme achi donc ba négligé était là vraiment dans ba bongo Babi maladie ya Tcheko Matondo maladie na beli et wuti pa ya moko ya bino artiste comédien babi aweleli mwasi bawelelaki mwasi atangaki mpe kombo ya mwasi na kombo ya yayo bawele mwasi ma famille ya Tcheko non ça pose pas banganga baboma eti akufa bapesa basine bapolisi so amwambali mapumbu epola. Ah bon? elongi mpenza ndo pola kufaka ndambu neti oye basine nde ye wana sikoyo ntango bato bayo bakeyebaka théâtre batiela na bapoison te mpo toliaka nga na oki otika lipa yo vi mais sikoyo babi ke moto atie poison wana aza moto ya théâtre bayebi na ye na komone baozele awa eoyinda sikoyo ke tolianaka lokuta tolianaka te na tournage katelanga te wana yaka basemblant Maman Tendresse, vous avez la ANTPC. ANTPC, comme benga ngweza commission ya bibembe. ANTPC sur kotika makambu ya artiste comédien. Un exemple, papa na biso utai kobela awa papa na biso artiste comédien mo bana kobela. Donc ANTPC koti dossier na ye akufi. Tcheko Matondo susu abandi obela ANTPC koti dossier na ye akufi. Par là tout le banin ANTPC saka commission pour na bibembe ou bien perso artiste en danger ANTPC ko ya pe ko intervenir. Ah. On a commencé par raisonnement. OK. Il y a pas raisonnement. ANTPC ce que le bon un exemple moko. Ce qui ndenge bon ba lobaki ANTPC ce que tu na moto akufi. Bon ndeni ni yandi mo sakufati. Bon ka yandi mo ezalika moko boye. Daebite. Do ya uta penza na liwa azongi na bomoyi. Do eza bomo tizanga ka liwa mo liwa ezaka so onyoko ami ko mto avec ndeko chekwa pe. OK. Ndeko chekwa nda banda ko bele la kanisa kwa mutu. Na mawa. Akende ko pema to tika ya pema na kimia. Biso to tika li. To timba to zala maele. To za ba yuma te ba terote. Ngana za nga bo pas de semblant. So na linya ko te. To vendre bisa mbote so mama mkoto mo bisa mbote. Onga lu so te. Ko pesa nga mbote te na singo mo bola mama na ye. Ko peso kanda bala simo pesa nga singo te. So maka lu yo wana kaza. Ah no, vraiment na baki maka lu penza te se silaki. Po abomba ki. No bokela nga mbasu. Na leka na TVT. Na bomba. Po buto sala yo kama ta bi moto gashi. Adneka akokanga una kunganzi. Siko na soko chenga na cheyo, chenga zongi sende to kembo. Ozo mama kalunga abo azaki na poison, tant que malade a relevé le moi avec azo pour se faire soigner simba, mais donc avec malamu avec koluba yamu. Donc abika za la bien azaka maïl makalunga comme kima, déjà c'est l'équipe. Maintenant ça se passe comment pour la préparation à matanga ya Tcheko? OK. Papa Lombe babenga bya bakolo mais nde na ye matango tie mutatumbola ngati mutatumbola ngati pona oya pe ya mobimba bitumba pe to bunda jamais zo matangeleka ina place déjà le bébana déjà c'est bon bon benga pe batna matanga nana benga ata quartier bo bengana na po ba yebi ti bata quartier ba yebi ke mutu atela ke poison eza bo mais bazara mutu ngwa ba betela bengana to ida bon ba pe na raison na bango ya ba méchant kindaga bongo ngana ko sama ba bien te ngana ka mama bese bongo na benga na ko sama bien
oyo ezalaka tenga na commission bacomédien bakota te babeta bango babeta bango moral mpenza babeta bango ye mpoza mpe komana bayebi zo aza na sa ofuta masumu mpasi oka likolo ekiteno aza ongo na bundaka modele afai tolela cheko tobinda cheko avec honneur cheko abinda barando aki moto akimia mais biso bato ya barando tozala mpo nayoka nanga rando naofongo naobeta masasi partout po amonaka masasi abeti ezwi ayo répondre songo nayebi nanga tozona kosaka malade yango oyo ebomi ezaka poison wana nde ebomi bon ye moko asala émission ebele frère na biso question nanga réponse ye asala émission ebele alors c'est normal état na ye echalaka ebaka esoni vandebasalaki nde basalaki yandimosi mais ekenga nde ekendaki wana soki mpona mbongo ndeko alingaka kufa te parce que mato basalaki groupe ya whatsapp malgré ndo apesa maponete ezalaka te mais président lomba atelemaki président masumu atelemaki magazi na mosika azokisa baordre epuis seche azalaki koloba moto bato azalaki ne koloba esi eme passé partout baréunion ko tosalama bomona donc koto wana fana eza nzambe ka moto alingi na lelo akufa mais mabende kaka na ponto eza bikaka nga asaki lobi test na émission nanga na uwalonwa nazwi mpenza faire na tie na mais amo kolima mama naaloba na mondoko nanga libolo te sono bakasi ekodea mikuna nde yaka osala test obwaki soyi nasali nano tanga bongo te bongo te nasali test nabwaki soyi na faire soyi nange vani kokiti na sekeza na nanga bien donc naza bene mikro na omona osiste eza bien vérité CG Oxygène vraiment asala mosala kitoko comme il faut comprendre atamisaki bavoice kilo kaka moko boye po kitoko tozaka mpe boye te mais moi kilo moko toyi mpe te kilo na itwa nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesiya matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakini ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzemba bolingo nini kokabona nga na bolingo ya alongisanga na minyoko ya libote nabika natatala liloba na yo
place moko plusieurs fois na groupe na ye na ba ni le tournage ya Yokason le tournage plusieurs fois. Mais comment tu quoi pour faire qui tourne ba dernier minute avant que tu vas kufa on a que visite non to kutana parce que j'étais vraiment empêché na makamoko boye na ba senga Tcheko il a été empoisonné on a la yoka. On a la yoka qui bon tellement le monde que azaki na bonne forme pour le monde qui na télé ngabi assez que ça ngaka ba rumeur et après les qui les londe les lots na moni ba publier Audrey Molier autres na groupe ça a publié c'est quoi Kofi oh la bengi abina oui effectivement Kofi après na benga Prince Luamba ndai bisinga que oui c'est quoi Kofi na ne écoute pas na ba bon ça va là si ça m'a ramené ça là na oya wana. Donc voilà, ça li pena pas si makasi ce qui est à bongo. Ngala osenga na ba comédien nyonso. Est-ce que torina nous ko tchana nous ba disponibilité moko boyete. Tout le canon bateau wana, ko ba sala ba biloko wana ko tchana ba poison ko ba ki ba malade. C'est ça. Il faut que luka bango. Il y a jamais eu de filmer sans fait bato ba loba à ce qui paraît Moutou Atelier Poison Azara parmi mon corps et la corporation Abino, c'est vrai que comme on a révélé. Donc Omoni, s'il s'agit de signer un pacte avec le diable, pour te Bamaramona, moi je vais le faire. Pour te yé Bamaramona parce que les anons Tcheko paye Asuka. Les abonnés Asuka. S'il s'agit de signer un pacte avec le diable, pour te Moutou Atelier Lokwana, moi je vais le faire. Tu vas comprendre qu'en français. Pour ce que tu linga là-bas ne bele ba oyeba. Doudou Soupo, jour ya Suka beaucoup tana kina Tcheko, ezaki mkoni. Ezana nanzela to kutana na matonge. Na matonge to kutana ni abi nanga zo ke tournage, mon abika pe na ke tournage. Mais eza depuis mois coulé hein, mois coulé. Donc mois passé c'était mois coulé. Mais là on ni salaki Tcheko poison ndenge tozoloba, mais na temps moko boy Tcheko comme ko senga même il sungi pour na okende hôpital. Mais ba artiste comédien pour les grands TV pour se péter ça rabat. Papa kutu ko continue ko maloba tenga na loba kango ba association beleza ya lokuta. Na so biso vérité. Ba association belé pour ne pas citer des noms ya lokuta. Babini aimons-nous vivants. Tant mutazana no envie. Na bino bolinga ka tant mutoko kufa le bokei. Maman Liv, maman Denise babimisa mbongo. Non. Osomona ngai soki Tcheko a sengaki lisungi à partir ndeti ya comment Chaka Congo nengana yeba pona saka na groupe moko ya Chaka Congo nengana ba sauver notre culture nengaki na yeba mais ngai ba SOS a Tcheko na mtura monete pourtant to kuté na bonne forme ngabi non c'est que ça le kuté na boy pe ko tuni anora rumeur ba que le poisson voilà ce qu'il y a bien été nous tout temps so yebi na ngote vous comprenez. Donc c'est comme ça. Mais pourquoi il y a ça la comédie Chaka Congo. Non, dans la côté la groupe il y a WhatsApp, ça sauvons notre culture. Il y a des musiciens qui sont là. Nga papa ko tangela ba ko mote po na yebi ngote. Ko tangela ba na yebi ngote. Bo tangela nga ko mo. Président Masuma. Na yebi ngote. Na yebi ngote. Na yebi makambo ba théâtre, président na ba. Sai. Oh. Ngala bina nga sai. Ngai na lobi sai ngai. Amuta memi bakaloyi na poto azongisi yebisa ngai tala muta bien mais kasi bien tetango kemo litameye ata yo moko quel genre de a profit ka 8 po big sabatut yo kanti profit nini oh na biso vérité c'est quoi ça il s'est président bino ba comédien parce que y a la corporation moko oyebani eza ANTPC. Papa parlons de Tcheko to parler ba miloko wana te parlons de Tcheko. Merci beaucoup l'autre fois tout ça que nous interview na matanga yande qu'on a biso moko kufaki je crois eza Diana Makila au télémelaki likambo oyo ezali bongo ya Sodom Egomo ekoti na monde topé na corporation na bino ba artiste et comédien lelo elongo likambo ya showbiz ya kipede tomoni ekomiti na ba poison. Donc ekomi kobangisa poison banda ko telelo te banda ki avant makambo wana ya on a showbiz avant yango ezali déjà na biso ba artiste comédien to zamite mama pe yango na si bomo na nga pena na balisanga moko te nga na zaka na nga kaka nga na nzambe na nga bakoko esili nga ba muloko wana te donc eloko yo mon frère tous luka to sala be mission opposer la question nengolingi mais wana pena ko répondre nga kuna après parce que mira ebi mais nga pena na répondaka question esengi na répondre mais natanga ba kombo ba tuté pour ça na tangi so siliki to obunda donc c'est comme ça bonne humeur à parler
Merci beaucoup. Moi, c'est Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Na biso awa. Ya, minute. O piso tsumu na pata ya telefone. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo bato nzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mini. Tokiei. bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na ye
yondo limisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kino suka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa tulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo ya mosunyeza ya bamba ya molimo yango babengili lobana yo shila bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo rabie nzeta mobeseka ukakate elike ya basantu kolo
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.